Et bon, on a micoloté. Débat ma belle quoi téléma. Mais t'as le niveau ngande ma belle téléma na tuna moi si ma belle téléma na moi so ma belle quoi. Oh ma belle quoi zora mibalité. Na kamwe. Baba la raté babo ta raté. Yo auto nga ma belle téléma. Mais peut ça peut ma belle ngo peut valeur. C'est ça. Bon bango peut na bilamba mo peut ya vandi yo peut. C'est ça. But peut ba s'appeler ah moi so ma belle ngo ya téléma mais abombi ngo peut kitoko. Vraiment. Moi ça ko isa libélé, amati sa libélé. Et ça na problème moko. Na bisio. Mobali na saka choix. Ouais. Et comme il passe pas ça ba choix ba mo na habité bozo mi te ka vambu ende mobala zo. Moi si ba bala aza moi ça opé sa respect valeur le kum. Pour ça moi si alibala. Ba makangu baza ba tout l'été fois kangaka. C'est ça. Moi si so azo sunga mobali ezate pour ça faible. OK. Ozo mona non plus pour ça zoba. Ezala on bolingo. O azala on vers mutu na yiwana. Déjà, ce qu'on a besoin de on a besoin au monde à souffrir. Ce qu'on a makambo. Moi, si à ta zana besoin de kili bon mobile ya moké, ils sont très importants pour moi. Ils ont la valeur muso ko idée. Katika pesa TV, boye bien sert na nga bien bon. Ya za ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na solo ya service traiteur katika pesa za wana. Azape na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bon mon na service traiteur moko e bonga et tonda soin. Kuna mibi bazara te o ba jemo boete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Kapashi Total qui sport en tout cas en retour ba prix. Pour na service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire katika pesa za wana bobenga na ba numéro o de Tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa TV bo à la déchite. Voilà. Télévision, merci. Boy, malam na bino. O ezali pe abiso Kapash Télévision. Merci na baro nyonso. Ba sepela la émission ya Kapash Télévision. Nzambe ya pambola bino makasi. Vous semblez la pona biso bo réclamer ba invité. Ils ont ça vraiment bien que numéro so ki to cha bozo benga. Pona mahambu ya pamba te kasi bozo benga pour sepeli et puis ba émission ça la bino vraiment kitoko makasi. Ils ont vraiment esengo. Pe yango nde motivanga na ya sur na Kapash Télévision pona kotande la bino ba émission ya kitoko. Merci à ma maman ba tuna Hamidel, na la tsarayo kasi boutique, na la tsaka Emily Dako. Ba on so balinga hangai, ba la tsarangai na pesi ndo bambote ebele, ba surprise ezali na 2022 o Nzambe ya pesa biso kaka souffle de vie tokotika te. Parfait c'est les pesa awa. Kolo nango awusala ngo promotion, kolo nango Jini mwana ya lemba obongara vraiment mingi. Merci na ba partenaire nyonso balingara biso, balandara biso, boze ebele. Bon continuer koye la bino biso pe ba produit na bino ba mam na bino ebele pour visibilité et vendre la Kapash Télévision. Et merci à ba non abonnés, clochette de notification za la rawana et la ramino ba téléphone. Mais ba comment abonner côté téléphone pour ba te belé ba tata la biso plus de 500 personnes. Mais ba za abonné te tozara na 100 abonnés, 114 000 abonnés. Mais ce que so tozota na diagnostic na biso na kati ya Kapash Télévision bo mona ke ba o bazota la biso na ba o partager ba abonné te ça la biso bien te. Vraiment tozo ki trophée pour bino botala biso bo sabonara la ki sa papa ko s'abonner la ki sa bana ba biso bazara famille mobimba ka na ba téléphone ba sabona et ça vraiment plaisir à trouver botala biso na matadi na boma na monde partout. Tolingi bino makasi et puis nzamba pambola bino na Brazzaville tami te baba ipomo et ça so ka po e komi to sepela ka po ana Brazza OK na tongo zo na pokwa et on ça la biso vraiment bien to za la elongo Jenny bonne santé. Ouais, ça va. Eh, pour y avoir une bonne délo. Attaque ou t'en cause. On a un boulot, ba tournage, marambo belé belé. Na open ndako. Vraiment. Mais ba tournage est bien. Ouais, ça va. Nzamba zo batela sunga. O bundara ndeto bundara. Ouais. Ça va. Mais ma première dame ba c'est pas nous à casser hein, surtout une émission les gars. Mais oui, baza. Par rapport au talobi abi eh, Dini azwa mbata ya zwa ngapa na zwa di confi. Ba belé c'est bimé. Sobre. Voilà. Maman a bongo. Moi si babala Kapash po le loka ande aventure komi trop la mabala ngo abiso. Ozomon.
or que tu es baka moi si babali mais ils a blague yo moi ça likangu na ba belle famille à moi si on a ba OK ko menacer yo ba bundiso nini et puis ba gangela mobile boni boye wa ba kilo balinga ba buzo bate baza ko bazé belé moi si babala aza moi ça opesa respect valeur le kumu poza moi si alibala ba makangu baza ba tout l'été fois kangaka c'est ça ozomona donc ngana kozala wana te mais quand il faut ba kangaizi bon le bébé ça couple bateau l'été ça signé mikamba o Nzambe a célébrer bah oui il faut ba kanga bango ya lokola ngana zo moi si mo babala OK les infractions bokangai mona ngo isusu et comment de kitoko na ba jeune lelo bango bakolo makambo bango bomela da ba moto donc tout ça ba maman ndako l'aise bazo mériter vraiment bazala à l'aise quoi en tout cas, tu as le select. Avant de côté bokoko na biso to yeli lelo. Avant de penser que c'est le parfum ngo c'est le parfum quand il a lobaki pona basi. Gaël parfum ndika na lobaki pona mibali. Donc ça solomoko ya malonga oyo moi ça ko kozala ngo comme sele, mobala za ngo comme Gaël. Plus na beta ki tangwa sete na bande kwango biso basi parce que basi ndé élégance se va pas basi makambongo c'est pas ba maman tant bozana ngo eza muke o tena sac to tiki na ndako mais solo nango ça pique en fait soko zana ngo et où melaka vraiment basi sele ngo yo mibali Gaël ngo ils na mbongo muke ozi solo malonga o vandi nango et sali o malonga ba solo nyonso na lobaki ezaro on se retrouve dans basolo ba Dior sauvage basolo ba parfum nyonso pour sceller nyonso ko se retrouver dans on se retrouver on a quatre ba parfum na biso donc mikolo tout yango penani na kishasa na moni ba jeune ba komi nango publicité nango za makasi biso ça la publicité na eloko o eza malonga to boya ça et ça la moi pour ma to lo ba réserver solo c'est ça o peut aussi bito zo la ki sabato eza pe solo. Donc c'est un peu ça. C'est le parfum pour les femmes Gaël, pour nous les hommes. Voilà. Est-ce que ko sunga mobali na vie eza mabe? Ko sunga mobali na vie non seulement ko sunga mobali na vie, ko sunga likanisi wana ko sunga. Eza mabete. Surtout dans mibali. Eza mabete. Eza mabete. Moi na kaleza ki lo moi tabou. Mais le comment on appelle que Jini Moroboé azana quelque part mais le quoi azana mo salaté capable chaper ça après travailler moi mais forte mais pour na Jini ndenge baloba ke mobali pa lingaka ye pa pesa ye pe comme le quoi que capable bilanga nga pe fona zana moi nzazi na mo quelque part yango moni na tunyo est-ce que kosunga mibali na mukola lelo eza mabe na couple na bolingo c'est ça oh non bakeina voilà non bakeina likuela te ndeka toza to benga étape à fiançailles copinage tout ça bon ezala nango kaka ça dépend ya bato parce que tout le monde a bato ebele pe oyo moi ça sungi mobali lelo baza ensemble ozomona libota ngo bango eboti mbuma ya bana tout ça baza ebele bazolanda biso pe moi ça t'a dit que non na sala boité et mobali fois sala te ngala lobaki loko moko moi si so razo sunga mobali ezate poza faible ozomona non plus poza zoba ezala ngo bolingo o azala ngo vers mutu na yiwana ozomona déjà soko za na bolingo mutu oza na besoin au mona yi a souffrir te soko za na makambo soko za na ba moyen au tombola parce que la minute on a faible pas na yo yo doza fort ozomona les appendenge mona mibalo bazora basi na position de faiblesse ya makasi atali kutu te que non moi sur na rozo epe na bongisi na sali boye akepa mutu mususu atali yango te ache volonté na parce que za na bolingo solo na motema na epo na yo ache volonté ache nyonso atomboli apesi au fond basé belé o bavandi pesika moko ya ba venture pe ya biso le roi biso ba venturier mibala ngo biso lelo tuza ba venturier moi ça tie mais oui ya ba dongi bo ba kata ba sala biso mibala ngo biso mibala ngo qui t'a na chevite ba balingaka ouais fait monana il faut monana so vous appelle mon compte chaussette il faut monana ba biloko ba tira ba maman atali moi sois na makambo bien faut na pese mon ndenge moko boye moi si pa na mutambu ya ba critère mibalo yo ya lingaka surtout ça atombe na mutambu baza bata mitambu go sala blague te bon ba ko kolisa mandefu ni boye okata te mais na bisio okata ka suit te mandefu oyo nga
dans un rôle en fait personnage moi on avait joué non personnage Joana non même pas faut là c'est sa personnage Joana son ici au roman la soumande faut belé makasi boyete mais osala non mande faut ça mais belé boyete tout le bela bandi koana bandi koana bazara ba frapper à parole ba maître supérieur déjà ton ba vandaka et ça on dirait évangile en fait. Vous avez un évangile. Ce que baza ebele bango tout un évangile moko. OK. Baza ebele muso over na Gitambo, muso sur na Paris, muso sur na France, muso sur na Kinshasa, muso sur na Lemba, tout ça. Baza na évangile moko. Propriété belé. On dirait ba sala ba réunion. On dirait réunion en ligne. On dirait ba komana to ke na bango boui miko. Nicolas non monra ba dongi mokase chemise à taille on a ba maman ko so amol to la ti bien mutambu para besoin ya so yo ba no so ko passa mobala zo pesa moi si azo pesa moi si ba doléance oh moniku ndenge za na problème suna na ngwa donc nakino rôle échangeur mais yo ko mindeni oza ko mi mama o bende non yo za papa tika na poste na rôle no papa ya za mama mambo sala yende fois salango chérie na nina ya mena na carburant mais mobile no kino bongo ni na bo fête mo za bo mais il faut na lata siko yo tango zo lo ba fête mo za bo il faut yo lata OK yo moko moi c'est ngozolo ba maram aza felina bendeni o ba ko tika yo ya zona charge bendeni non ah moi c'est ça moi si ataza na bozu yango kili mbongo mobali ya moke ezara très important pour moi ezara na valeur muso ko zo idete ozo mona moi ça ataza ba millionnaire mais crédit bébé tu as crédit ouais ah mobali après tanga attention en réalité na ebike nazala bozu kolega mobali o azana ngote mais babilo ko mike ba geste wana ça montre vraiment que muto azana bolingo na ngai mazana makokite crédit za combien moins de $5 moins de $3 $1 en tout ça 1 giga na biso to partager tout ça la rango ba internet ozomon soko sali moi c'est loko wana et au sala est bien mais sikoyo mi bala ngwa biso to za lelo yo tellement to za na makamona na mutu na biso ngana o sala la moi si te moi si des fois sala la nga mona ba bilwa mike wana babosa na rango OK soko za vraiment maître dans le vrai sens du mot en fait maître bon il faut na sala ba marambo sala ngo d'une manière responsable et ça te yo yara na vie wana pour na ko escroquer to yara be pour na bo non parce que l'homme monsieur mona que no to ke no mamba ko escroquer les lois za biso lo bien Zambé Zambé pas confondre ba penser na yo lobi o komi pe fan ya moi so na o yara na intention ma be pour na e beaucoup mi pe sika moko et ça la ma trop mais les lois si ko pose à mon bali vraiment aza kimiana yo azo considérer yo azo prêter attention tout ça va parfait ma besoin rabisoté mais ozo mobali moko buya considérer kayo na sa motema ils a blaguité ozomo ils a blaguité les ara likambu ya ngolu na loba c'est ça d'avoir un bon homme en fait na couple na relation ils ngolu et ça m'a pour na mutu nyoso te pour zo pe moi ça malonga ou supporta ko na nyoso ils a pe blaguité ils a pe ngolu pour baser belé moi ça zo salebo makasi oyo ya lingité ndi azo lukila bonheur bato ya zo linga zo pesa corps âme ko bebisa ba mbongo bana tina na ete ba ina vini pour ba china ba pour ba détruire ya zo comprendre ngote bolingo za un peu monde moko mata kita mata donc un peu bizarre. Tout ça awa na yemoko jini mo na lemba to ke nango bien parfait c'est les awa et ça absolument bien. Ntunga na musika na oyo kwa pena kitoko. C'est les oka. Ouais, ils ont makasi. Non sentir. C'est le parfait. Chaîne komboni. Jini mo na lemba TV. Comme ça la rappelle la bande ko na s'abonner. Ben oui. Bocha biso maboko to évoluer, to ki da bien, hein. Famille Boka, il bota ils ont soutenir déjà to ki bien. Bo ba ki sali sous ba main forte. Et ça toujours bien. Nyo c'est un symbolique Lindala l'élection. Ah Lindala là. Bon. Yo célébration Pâques. Nda Lindala là o Pâques, to célébrer Pâques moi biso surtout biso to appel africain Zambate. Ah. Lindala là tout ça. OK. Tomoni zawadi awa asali pe vidéo mukazo lela na ningi na ngate botika ko na ba message bozo sa rabo boye soki bo meki na ko publier makabo no bo moniter Mike oza mutalo kuta okolo ba non pona yi
Merci. En tant que toi développement maman mais maman ba komi ko sala personne hein. Ba maman lelo ba osala soni. Ba maman lelo ba osala soni. Yango to sola ki l'autre fois na émission wa biso le kaki to lobaki bizaleli ya basi ya lelo ezo kesenisa na makasi na bizaleli ya ba maman bazaka na Léopoldville. Mamango ngo parce que ça soni. Soni non seulement soni mais sangani suna ki bosenzi. Surtout bosenzi ndezo primé. C'est ça. Parce que ko kaye Zambadi Zawadi. Ah ok. Koyoka Zambadi. Zambadi hein? Et ça peut bien. Koyoka e bongo na munoko na koloba ngai mosa libala. Na moni pe ba photo et défilé sur internet. Moi si babala tout ça. Mais quelle audace, quel courage, quelle vibration, motivation. Ya koloba makambo boy na TV na bimina mututel. Naza mosa libala. Tala kuta forcer nga na nzela sima. Mais non quand même. Place où on a dit mangoté. Normalement on dirait un scénario moko bouillé mais mal composé. OK. Ozomon parce que biso to sara musala ngoti ya okoma. Ya ochaba to sur scène. Ah c'est ça. Vous avez ma doigt nango. Donc tant na tala kiango na habité. Soki ko la tolobito lande la malamu au monde peut-être na confirmé te. Hein? A Rose à la paix, moi ça libala. Pour moi ça libala, moi ça libala autour de la basi babala. Mais non, Rose à la courage ni na osa bilo abongo. Yorlo baba mamba bongo. Ozui Zambadi, ozui frère Mike Kalambai, ozui Peñel, ba benga mikolo mu Peña. Mu Peña, ozui frère Moïse Mbiye. Ba pasteur. Et comment on dirait clan Wenge. Ozomon koto to solo lisolo wenge po babeta na martyr koto pe to solo lisolo ya clan wenge mais ya bande kwa nkolo na bonzambe frère Moïse Mbiye frère Mike Kalamba na maman Zamba na minute so actualité musicale moko te na minute so to talela bato to tangi wana. Maintenant na linga ki to réfléchir ensemble na bande ko famille ngo biso libota ya sur au balandara biso o ba prétara biso attention na bango to solo liango boye. Frère Moïse Mbiye, frère Mike Kalambai, hein? Ba pasteur. Tu es à sœur Zambadi. Non, le bande comme sous soutien sur ba fidèle à l'église, et ça tout ça l'analyse hein, tout normalement. Ba ko l'analyse, ba tinda ba pasteur na ba pasteur pe lo ba l'église lelo. Tout sur la vraiment sembo. Pasteur Moïse Mbiye, ya Bethel. Ouais. Ayebi makambo yo ya yena frère Mike Kalambai ndengeza o yemo na conscience ayebi. C'est bon? Frère Mike pasteur Mike Kalambai ayebi makambo yo ya yena Zambadi ndengeza laki ndenge bandaki ndenge peza yemo ko ayebi. Toke pa Zambadi yemo ko pe ayebi likambo ngo ya frère Mike Kalambai ndenge bandaki ndenge peza. Alors biso bandeko yo tozo luka ko ya ko se imposer na makambu na bango o to yebeli ba origine te to sala ngele. To sala vraiment ngele ya ko tia makolomi balé na kati. Parce que vrai raison makambo yo ba conscience na bango za témoin. OK. To sola bien. Toke koto yo na direct frère Mike Kalamba ya salaki. Alobi nini? Nanyo amonaki nidité ya frère Mike Kalambai. Aya nango tout ça mutu moko ta monaki yango mutu pa monyango azate mais to moni frère Mike Kalambai alali ba filmer pe Zawadi azozwa ba image eza motuna kaka ngala lingaki na tuna na analyse na salaki to na moni vidéo wana na moni pe na direct frère Mike Kalambai asalaki na mituni Mbetu frère Mike Kalambai alala kazu pongi na kolala ezake pa na ye. Ezanda kuna epena. Si. Zawadi azu téléphone to moni nenga zo image a filmer tina nenge frère Mike Kalambai alala ki mais na mituni. Frère Mike Kalambai tia azu pongi a mozindo ya bongo infiltré individu et pa na ye akena nuté. Abimina nuté. Boni yo zo pongi malali makasi kolala bongo kotika individu pa na yo nanu akete. To yebite. C'est kalngala na chambre mususu. Peut-être ayaki wana erezala ki nan to ebité so ezaki ermine mais comment la image wana on dirait ezaki butu na ebité place wana ninga nazo mituna parce que pas na ngai na kola la te soki mupaya na ngai akina nuté sinti we kotala ngai na kola la nanu te to silisi ko so na yo OK na kangi ba porte na ngai
Ce qui n'a lali, c'est que yo, oyaki, oza peut-être mususu na. Ce que yo oyaki pe rolala. Oyaki pe rolala peut-être na chambre moko boyekuna. Entre parenthèses, ezaka ba question, tozo tuna. Ozo mona. Koto zamba dia lobby. Alobi na ba aza mingi anglais moi c'est azo kene mingi ba anglais mais na balinga na zo potana wana lobi na koya ko loba makambo mususu soki pe o na na lobi te oyo ye na na lobi te yango terrain oyo bande ko belé tozo kota oyo zo mema ba conflit to kota mozindo makasi te parce que koto pasteur na biso Moïse Mbiye ye nazo ka babiloko mingi azo sala ezo sala na ba matea ye matea ye na matea mingi ko mona glisser likambubo glisser likambubo oh ye moko azo comprendre yango et tension azo lobela makambo na ye moko azo comprendre yango alors biso to luka ko kota kati na bango te poto bimisa solo moko boye oyo il faut to définir na place na ya ba ndeko na biso wana toko tarango makasi te eza terrain moko très glissant pour ceux qui boye lelo na ba affirmation o te mwana mwasi wana bimaki pena na frère Mike Kalambai keba oyoka vérité moko boye bimana mikolo zoya ezalaki lokuta bino boye na ba confirmation na beaucoup keba pe kokota te zambadi wana akosi soki pa bimisi ba makambo oyo tomoni beaucoup keba pe koto pa pasteur Moïse Mbiye soki pa sali moloko moko boye ba bino bozo boya kuna pe bokoya donc bango moko baza ba maître ya ba conscience ya makambo oyo bazo lobela biso na ba TV. Est-ce que ndeko jini mwana lemba koki ko vanda pe ele mususu boye na mwasi o bokabwani mazalaki azape mama ya bana na yo kolakisa ke tala place photo bozali ko reconnaître que canapé oyo ezali place bande ko remorquer ex na ngai bisusu balobi ke mpaka pe atalaki image pe ezalaki pe façon moko ya mwa zuwa est-ce que soki mwasi obotine c'est que zuwa ezalaka kaka pe contrôle ata na ndenge mosika est-ce que pe deuxième question okoki koloba ke o wana ndenge eza wana leki yo pe na personnalité na kibo mwasi ezalaki kaka kanda to bino mibali pe air moko bodébordaka na ndenge ya makasi po kote wana bapato misu bazero mabe ya makambo ya penyel na frère Mike Kalambai okomparé na mama Majabu ok mais déjà na nous boy c'est la honte ya otala makambo ngo na internet ndenge ezokende na bandeko na biso ya bonzambe ezobima pena pirement kibonzoto et bima pena ndenge moko na ba makambo to monaka ba musicien ba kimi Fabregas ba besoin ndenge le internet c'est ndenge mo pena mama nkolo ekomi koleka ekomi ko salama et osa soni natala kiango soko to comprendre ko kota na makanisi ya frère Mike Kalambai asali babiloko wana na se ya kanda ya ba chantage ya penyel ndenge azokena ye akomi ko toucher tina personnalité ya famille Majabu ne par là Mike Kalambai frère ngo biso a stopper a telemi albi non solo nanga ozana makambu nanga ozana makambu na bango te ozomona yango moni alobi babiloko bongo ozana personnalité te lokola mama wana ozaboye te lokola mama wana donc akati buzoba elekana te ye moko akati yango po Majabu pe baza bato ba otala moi sozo bala biso bone ba mona na part na yo moko pe mutu yango obotana ye ozo défendre yango ozo laksa pena que bango baza rien na makambo yo nde solo la nanga soko finga nga koto pe penyel a diembelika wana parce que frère Mike Kalambai a outi na Majabu ozomona mamoni oza deux points de mesure ozomona mo penya bilo ba makambo ngo ya koloba na TV tout ça aotala Mike Kalambai oya aza na église ne karaté après ça qui peut corps ami ya epe na makambo Majabu donc attaquer pe kuna eza ba makambo oyo bango nde ba pasteur ba frère ba te arabiso to luka ko chara ba kimia to chara mwa mai na vino ngo biso bango nde ba ela biso ba matea wana mutu musa ko za la mire na bible te mais mutu ko commissaire na mwa connaissance oye ba bible zakaka ba frère Moïse Mbiye ba frère Mike Kalambai pour na ko gagner ba âme mais ce que soki bango ba komi ko kina makambo internet c'est la honte pour l'église surtout na mboka Congo toza c'est la honte pour les églises ozomona bango baza bato bako sala makambo te baza kutu bato mutaleki na kombo na yebisa frère ona atika ale karalisu te
biso toza bana nzambe tokoki kosambisa likambo ndenge moko te na baya mokili non en réalité makambo oyo nzambe nda jugera ngo so tobi tolandela ndenge bonzambe o nyonso ezosalama o bafingi mai kalambai o bafingi Moïse Mbiye o basali boye bango bakolandela ngo na kibonzoto boye te bapekisa bandeko o bazobimaka ya komemaka bamasolo wana ekomaka ekiri ya frère Mai Kalambai mpe balekaki barépondre bato ya Moïse Mbiye koto mpe bango barépondre bato ya Mai Kalambai batika biloko oyo ekoma ondire basérie wenge ya jibe na wereka bonaki bao baye masasi maintenant toomona mosaka koto oyo nasaka koto domaka bango esala boye eyeke bongo baza batu bateyaka biso chaque dimanche il y a des cultes na ba église na bango o biso ba fidèle toyaka toyoka maloba ya malonga pona ko changer ba bomo na biso ba kotisa biso na ba distraction oyo te bango baza batu bateyaka ba comprendre que notre temps est fait alors tant vous a fait qu'est-ce que le pasteur vous devez faire bolendi sa biso ba o tozala ko ndima mukuse ya ndambu ya keba bolendi sa biso botali sa biso grandeur en Nzambe na ngonga otokomi eza malamu to mabe mais bino bokomi ko kota lisusu na distraction. Mais là, c'est maman la distraction. Total, là, c'est il y a papa un bisoté. Est-ce que la minute open na minute open to ko sula makambo ya papa na biso papa na biso bazanga ko OK yango papa na biso papa na biso to mona sima kende pena zamba bima o nana nyabima nazo ebisa yo ko total su parler matin exacté yango mona distraction oyo ezo mema mape biso a on a na population to landela tema pe mati c'est ça li pe communiquer et dollar réseau kitate to continue administration moko ya kosakala te tala ba yo moko tala ba marche ba makambo ndenge zo bima distraction na distraction kongola zo ebate mais non to ke wapi au juste vraiment basala nzambe bosunga biso frère Mai Kalambai ngai kolobanete wana no sala bien akolobana epete wana ezaki silence moko nga na préféra ki yango pourquoi na préféra ki yango alakisi pena ki mukolo et puis na ki mobali po basi balobaka kaka bah oui na ki mobali na mutu oyo azaka na Bible na maboko OK parce que pas nzambe za bongo tango yo sali mabe o reconnaître mabe moko boye oyo sengi bolimbisi nzamba limbisi tango pe lisolo na yo zo betama ya ndenge ya mabe ozala osali ezala osali te déjà la position ozwaki déjà elobi ebele ozomona mais koleka boye koloba boye et kotombola lisu likamo boye la pour makambo on dirait ekendaki ya mwa kolala namoni elamuki lisusu na ba photo hôpital bani ba photo hôpital tout ça moi je pense que frère Mai Kalambai il faut vraiment ba conseiller ba nzinga na ye na mona ki vidéo mo zo bengana bolongwa tout ça ko katanga ite sur na direct eza voix ya méchanceté kanda azamutu basala émission kanda mi bonzambe tout ça aza humain comme tout humain o ya kozwa pe kanda logo la ngana humain un peu de modération lokwa basala nzambe to réajustaka te lokwa biso o to mi benga maka biso ba somoki biso ba pagano ozomona to ki nango pena na ndenge ya bien to repesa satan esika te oza makambo bana nzambe te eza makambo bana satan en fait ba distraction embrièment yo lobaki ngabe na zongisaki et comme siko donc ba fidèle na ba église bazara soute pour na nzambe mais ba koma plus ba fan na ba pasteur trop polémique ba koma plus ba fan na ba pasteur na biso kuta boy ya biso non nous avons pas besoin de ça tu as besoin en réalité à solo il y a résurrection à Christ c'est ça tu as besoin de résurrection à Christ bon le biso yango bon expliquer biso yango temps de la fin nini photo milengi là c'est ça mais distraction continue na makambo ezara souté na biso na église bateo soki muta kufa koke wapi okoboma kop mabonzi ko yana pasi ba action de grâce ko maboko ko fina tout ça ba bilonge bebi ba mawa utako suba ke libela azonga souté simba mabonza na yo to mito beba liboso na ligina loba moko nzamba bongo la bombo na ye frère des arts simba eloko wana maboko makasi poussa liboso kanga misu azi huile yoka cop moko basala na katikati wana ba pasteur basala rango tala cop basala ka pesa nga huile mama fungo liboto yo $1000 amoni 1000 azi 1000 na ye zamba mona $1000 yo pesi alobi voir ko fungo po bandeko bo yoka ye apesi 1000 et bongo yo fandi pamba c'est le gros ça
huile apakola simbi alobi makambo nzambe mona mwana mwasi oyo nyonso ya ye ebebaki efungwama na kombo na yo amen mama zonga abenga pelle de fond mosusu ye mutu mosusu apesi 800 azwi mafuta bato ya 500 mpe bazwi mafuta bato ya ba 200 basa bana mafuta te bango mafuta eza te bango eza kaka pusa na pesa kanga miso nzambe sunga molimo ya mama oyo esili donc discrimination ekota na baeglise oza na mbongo ya ebele opesi comme action de grâce oza na droit ya mafuta oza na droit ya losambo ya molai mais non ekoma bongo kopongo koma boye ndeni na biso kapasi nga na mona événement wana bato basa baye bazwi losambo ya pamba parce que bato ba franc ba 200 francs ba 1000 francs vande esika oza kotelema kutu te yo vanda na place oza bato basa ba 200 priere ezolanda kuna mais justice wana nde makasi ekoma bongo nga oyo naza na makoki te nakoza priere comme se doit te ekoma soni so elelo te yango mona mambo tosolo yango tolongola yango distraction wana elongwa bonzambe egarde voix nango ndenge ezalaka kala oyo toyebaka bafrère na biso barino vumi en fait bazalaka banzembo moso boyemba na kati ya baeglise omona penake non oui bato baza na croyance ya bonzambe ya solo toza bafani ya bapaster te ozomona toza bafani ya bapaster te bapaster mpe baza bafani na biso bafidèle na bango te biso to tozodépendre na nkolo ozomona donc bandeko yango ya biso oyo bateyaka biso basalaka ngele pourtant oyo eza mabe biso oyo tobengamaka bapagano basumuki toyaka te koteyaka bango lisusu parce que bango nde baza mie place ya koteyaka biso so tokomi koteyaka bango boye monde komo baluka boye sens vert c'est ça kitoko te voilà mpaka pango sana nanu parce que ozoloba pe bien makasi nalobi bato mpe balobi ke mabonza bazozwa awa mais bachéri ya libanda mpo Francis Tatou ayeli biso semeki national mamundele mais bato bakomi kaka boyaka boye mpo libala ya lelo ekoma so boye tozolakela bino nde topesaka sous chance te okoloba ndenge nini babi bafruit ezobima libanda yango nde sala ke moi boy po batu ba condamna ki mai kozalaki na ba chéri awa oremoka pe awa mokeka boy pona mukanda pona basi ba passer ba ozo libanda bangonde ba ba makambo on dirait ça peut car ça dépend à batu koyoka masolo mai kalambai ya frère mai kalambai na ndeko penyel on dirait babanda kala azui na mbula moi muke et puis voilà yem ta ka policier a policier mama bana na ye na ko banza te Penyel a osé un respect belé, il y a papa bana, hein? Alors mobali balekana bongote, boti bana, hein? Et tikali a vie, papa bana. Quand on na pasteur na biso frère na biso mai kalambai, a osé la pena boto si maman mona, parce que boti bana. Donc tant qu'il y a papa mai koto goloba, il peut koto goloba, ba osé la moins modération pour maloba na bango soit et soit ba bangote. Et primal, ils sautent na ba couple n'engi zaki non quoi ya maman les. Et baramboane zara sauté. Et comment l'internet ba like na ba j'aime, na ba commentaire. Tribunal et comment internet. Ba commentaire na ba like. Yango koma plus tribunal. To koma plus kolanda bato bota biso. Et puis bango pende belé bandeko batara biso et belé ba kotsa biso na ba erreur. Oui, na ba haine. Bango nde baza pena ba formateur. Il y a ba polémique. Posoka boza basé na ba makambo bango papa et biso mutu. Ah, c'est que moi ça ma be makasi tala kutu ba commenter bo. Faut répondre un peu. Non. Miso ba déborder ko ya kutu na WhatsApp na yo. Zamba dit ça ba courage ko loba makambo ezani. Aza peut-être mususu mal entouré. Tant mususu ba commentaire mo bozo ko mele fait mabe. Et zo ça que bon, bozela o aza na s'attendre. Ana lo mo bona na bimisité. Tozo batali nga bimisa nini. Donc tout tika kolanda plus bato batala rabiso. Donc bayo tous en public mi balé. Oui. Tous en public intellectuel. Ba o batala rabiso na bokebi nyonso. Ya malamu. Autala. Ah capable je pense que nango boluka o changer. Bango nde baza bato malonga o vraiment kolanda. Tango pa boyo sala loko a proposer pe loko mususu o yoko sala. Ozomona. Mais misusu bazara manfu. O finga ya beti maboko. Oh ça ya beti maboko. Aibana et position aibana te bato bongo pe baza. Siko biso to lekara plus na ba TV na ba tando iki yango biso to se donara penate na bato wana o bazara na ba conviction te en fait ba public mo ba portera yo côté. Ba TV qui chasse.
retour oyo kango oyo pété tam suna balabala débat tout dem suna mutu joie qui bien voilà et yo ko to bete mabala mbata misuku to kara misu kara etaliete bande ko pe bolandaka biso bo sungaka biso surtout ça tant bo sunga biso ça fait partie ka évolution mbokati parce que wala pe bozo sunga pe kaka communauté mobimba yango ya biso ya Congo tant bo tikaka biso na ba mabungi oyo ndeko aleka fingi yo pe na commenter yo be bema mama non na biso yo po ko mona non éduqué la qui sait yo za bien éduqué alors ande kokoto finga ki me ko mona obo ko finga te te aye na commentaire na yo na ebité bonzambe wana on dirait longwa na peuple congolais ok peuple congolais qui peuple moko lo sambo ils arrêtent sous te kota na distraction ka boyi na ba te pourquoi vraiment tozo solo no kitoko to ke na biso pe na kosilisa mais là sur tala ki émission ya Ferré na papa sango réaction ya côté ntoye bananga fa apika na voix non nga na sepelalité pour l'artiste na ebiete na kokota na foya mu te pona non nga na sepelalité album n'indécision na sepelalité pour na réponse ya artiste hein toza ba congolais toyebi makambo ngo mboka na biso nde tokendaka nango mais to luka pe ko buma pour réponse à faire réponse mo ya boya kaka question à sango boya na ota koloba mais à koloba bongo ça va choquer aussi partie ya batuna ebe ozomon or que bino nyoso bo ça la fierté à musique yango biso ya culture mboka hein pour na mona bande ko belé ba musicien na biso c'est comme si to jouer na hypocrisie na ba mission ba West Afrique kuna ba Cameroun ba Côte d'Ivoire to lo ba mara mususu soki to ye a biso na biso to la kisi otozali to tika hypocrisie ozomon parce que ngana o mona nga mukolo moko te faire ba yambie une émission mo libanda afinga toi lo ba mabe pour les musiciens tel tout ça na monate na ebité mais na monate ils allaient plus kara ba journaliste na biso or que ba journaliste moi biso comme bino bosunga rapé bisoté na ba ndeko neti question papa sango retourner question na pourquoi il faut tourner la question là pourquoi ko lugela ka faire makambo tanga ko loba be comme yepa lobaki alors faire rigola pourquoi il faut répondre ga bongo pourquoi il faut pas comme un trop pour un leader pour un artiste ozomona biso toza ba tu photos à la montée maman munene il y a aussi porter tout na koza na yoto sur la bienté mais na miso ba tout système ka tindika chaka na ko répondre tout comme na ko répondre te ma réponse na ngai pona yo ils ont la réponse montée et blessé ba fan na yo parce que na ba fan na yo na bato pe ba se plaindre nga o bala na pe musique na nga ozomona donc sango ayela qui réponse moko ezalaki terre à terre et question moko terre à terre avant artiste était question moko terre comment otunaye oyebi nana ke chopte comment ça pourquoi faut composer question on a pour na faire pourquoi oyebi ke faire na fali moi ba mes attentes ezalaka pour il faut tourner question on a to sunga ka ba star na biso na ba question pour na ba bongisa musala na bango to leka bato to tikaka kala ba leki biso ça fait la haute musique à Congo qui n'a yé kuna loba ki boy yé pas zongisi boy musicien moko ta Congo ko leka lobi bon lelo penanga na lobi faire na fali to vandanan lika mongo zalaka nini to la concurrence loyale mais beaucoup ma rezo ba guerre ya musala bon même yango même na ba vie quotidien yango zo mona mutu nyonso a oleka liboso écran azaka na réponse moko ya kanda pour na muninga azaka na réponse moko ya mabe pour na koto or que ça bien té ezo boma culture mboka toza na ba talentueux a ozo idée nzembo bina filé man que moi ja abimisi nzembo mo a ezanzembo na monio motonio ça na problème muninga na moni mama soto beta oui asali suka na champ bien affilé oui on laisse quoi se concentrer dans ndem sous le yembo mais distraction donc comprendre que batimbela ke nga mata oui, c'est ça, na pesi mbote place azali. Ezaka marambo to solo. Ozu kotonde kona biso robino. Ozu kotonde kona biso déplique. Ba ko fing o afingi o koto. Na ebite ezo aboutir de l'autre côté. Place ozana nzembo moko sali o cartonné. Sambela nzambe o cartonné. Pesa intelligence na yekola mususu malonga ebeta o baninga bazo ka siko. Et les kalisusu. Bo sala ba marambo bongo. Tozana besoin ba marambo te. En plus, traducteur est comment Internet.
so ba lobi ke yo za musicien est-ce que bon mon oloba ma mususu producteur oloba même bino bia musicien même mami nazoloba tu vas continuer trop na polémique makamba ba polémique to yeba ngo za plus pour la Sankara et non pour la leader mais les na ba leader ba comment ba Sankara ba donc ba atteindre o ko atteindre objectif ngala na besoin le kamutu boy yekola mutu wana azara ndenge nini est-ce azara ko loba loba yo o ngape na idole na ngai Velutumba to idole na ngai mutu boy est-ce que mutu wana za na makambo yo za na ngolelo parce que tala ba takala ba zaina mo ba stratégie mo boy o le kate mais atindiki mutu a sauver asali boy ba tindika mutu o bike vewe rapaza munoko wera jiba ngale katindiki mutu oyebi oyebi vewe raso ba luba makano ba tiva luba pe mabe mais na mona vewe na ale karatrote aloba na été pour encore loba pe lo mo boy et déranger bat c'est ça ozomona un bon leader aza mutu oyo azara toujours au milieu du village ata raté wana ba fana kofi wana na nyo wana te nga aza wana na osala cop na nga na zwa ba fani na yo ba ko mayanga mais na ofinga te mais na osala boyete na blessé boyete ya musalo ka na osala na ba bonne manière na nga liboso ba vanda na wana batu na makambo na yo batu na makambo na ko répondre normalement et kolongola ngai te ko na za jamais contraire et ko bakisela nga kutu batu o ba encourager nga ba ko féliciter musala o nga na sali na émission o nga na sali ozomona ki mu to na habité Congo to kota ba zomba to mboko yo à part non que non président Fatim Mboko fait bonga biso moko nanu to ma bele o photo bongisa bo to la gouvernement to kota na poto to landela sisi ba vina biso tenenge mape mataka ndenge mboko zo mata ça utile to sa ngote parce qu'on nde to landela ba futilité communauté nde landela futilité scott soto comme landela mamboka te soto lo baki to landela mamboka to mato ba no pousa na pena oui to ke pena ho aso bi ke lipe mata et mata lipa na banda ko lipa bien yo moko faut les dema parce ça fait 500 oui lipe mata ba parents ba na bana 4 5 ba parents ba bi préservatif et mati mais non ki bongo ba préservatif yo éviter non na écoute Cynthia yo ko mi pas sango oh non non yeba ndeni oh kasi on a les gens na bino te ngano yeba ndeni ngana habité et mati yo za monzemba non na monzemba te mais na habité monzemba dans le Seigneur hein mais naza mutu naza mutu na koyeba na koyeba surtout naza mwana mobali na kosala sembla te c'est ça mais habité ndeni non mais na yebi ndete o sala ko kala to ndeni yo ma bono simba resute hein makambo ko bonzabe kota to boye sala boye na za pena plus concentré na mamba boulot hein OK c'est bien OK de pharmacie loko boye matinde no bo tout la moto capable te moye ba master ba petit ba legi tout ça bokoza la paix bon dès qu'il veut a obi ke loko boye mati et ça peut être bizarre au fait non solo Bakalemba. Ouais. Na lelio mabe. Mais tout ça là bien. Tout ça là bien et loko oyo ezo aboutir na avancement te ya musala na biso betango kara. C'est ça. Solo la likambo ko kumbelo 100 francs. Tono mbo amo bu 100 francs dans passe. C'est ça. To luka lusu ko kota makasi te ko foncer makasi te ba polémique mo bu oyo transport na yo, carburant na yo, crédit to ya ko benga likambo po oloba mabe bongo na ba écran et baby et kikara bu pamba o gagner pe lokote. Olozi la revenu nango na félicitations na ba commentaire et yepete. Donc elo morote na journée wana yo sali terme sous revenu nango solo li bien pour na yo moko. Photo calculera na bimi na journée 2 heures du Liban na saline. Ah le quoi la une émission Cynthia ni na oloba. Attends na bongo beauté ma revenu wana ça va m'encourager. C'est ça. Aux hommes mais biso to vandi plus mais nazo apprécier héritier Goga. Ngala sur la boye na za morote. OK. Na sepelaka kaka na biso na côté artistique. Lolenge boni ba pompa ka boulot na bango. Ouais. Côté polémique té. Côté Moussala vraiment. Héritier Goga, félicitations naye. Na yo kaki masolo Angola, na mona ki pe na ba bilili yango biso. Aza moto auti musika. Batu babima bimé ba leader na maison mère avant ye. Ba fabrikas babima déjà ba leader. Ba te bele ba leader, ya zara ka na maison mère.
tango ayeko bima abandi tina ndenga aza lelo aza héritier Goga motona tembe aobeta musique na ye ozomona ye pe na sepela na ye so aleki na émission a solola ki mukolo na Santa Rapena ki mukolo a dégager intelligence en fait a solola Rapena. Merci Naé, akende bongo. OK. Akende pena bongo. Salutation na banani, to Batunyoso. Et puis mes condoléances Lembandé, Nadine Turbo, Nadine Turbo, natika la kozwa chance te on dirait à solo la naye, mais aza mutu natala. Na ebi ya musika boy, ya pene boyete. Na pesi famille na mobimba. Bambote nanu ba bipa ibone zomi bango et puis na présenter ba condoléances nanga la famille entière il y en a une Turbo na bandeko o bazali ba fan na ye on est kolanda ye na biso oyo pe toza awa na bandeko bazali banda donc nous sommes vraiment de cœur. Salutation bambote na batutu o balandi biso na bandeko nyoso ba soutenir na biso na bato bazara mayele pour na ko commenter to lingi bato te bazo commenter mabe pour na ko koisa baninga te commenter ya bien. Ah, pesa biso commentaire à malonga, critique ya rofinga te so ipe nini. Bongo mabe. Ah, boy tout ça ra musala pour na bino. To bozo luka rofinga tout ça bozo lembisa biso. OK, bino bozo ba konzi actualité. Bo luka to la bino makam. C'est ça. Donc voilà. Bo soutenir biso la ba commentaire na bino. Bo limbisi pe. Ouais. Na bandeko po nga na banga ba mission salama. OK. Yo lo ba ki boye pour na frère na biso pour na nini. Non. To solo li. Makambo, il n'y a que les aveugles qui ne voient pas. Biso to mona, yango to solo là. Tout dans la besoin Congolais n'y soit à l'Arabie. Tout le que l'on moro biso tout au là et bonga ils avancement boka. Politesse na niveau mon corps au gozo idété. Moi na baraté au maman au kulutu au papa donc na habité au bimanenga linga zo indépendance tongo mais avant n'arrive pas baboti na ye. To condamner biloko wana te. Mais toza makasi na makambo yo ils ont apporté l'autre côté. Donc ils ont abruti l'autre côté. Maman va ba devoir te papa va servir souvent bana na biso belé o ba botami lelo na ba poto obi ke na ba maman na bango bazana ba poto na ba papa na bango ba koma ko quand même sonyo tika bana bango mikeboye batalaka ba émission le na Congo ba vidéo ba chaîne tout ça le na Congo ba on dirait Congo batu mususu ba raisonner te bakambo ba olobe ko baby la biso jeunesse bana na biso so ka solingo omona obima libanda ndeto za obimi libanda sko ta YouTube Linza. Et bon, mon ami Colote. Débat ma belle kwena telema. Mais na bisio makambo. Bino bampaka bo banda kolobe la ba bilo mususu mike mais bango moko ba mama. Donc basi ba komi. Donc biso moko ba mama. Tozo s'exposer. Tala niveau ngande ma belle telema na tuna moi si ma belle telema na moi so ma belle kweya. Oh ma belle kweya zo ramibalité. Na kamwe. Baba la raté babo ta raté. Mais ba oh ma belle ngo telema bozo sala ba chantage ngane ma belle telema. Yo bo mesa ba mboko. Si si. Aujourd'hui ma belle était mon Mélissi Miloukoto. Wa. Kuno Mélissi Soginia. Wa. Mais non, moi sur ma belle ekpe ya ko sa buzoba. On attend. Yo oto nga ma belle etelema. Mais pesa pe ma belle ngo pe valeur. C'est ça. Bomba ngo pe na bilamba ngo pe ya vandi yo peut-être. C'est ça. But pe ba sepeli moi sur ma belle ngo etelema mais abombi ngo pe kitoko. Vraiment. Moi si ma belle ekpe ya ndenge boko finga ma belle ngo ekpe ya mais aza moi ça luzitu ya limemia ya respect ya valeur. O bato bazo sepela na ye. Ozomon ma belle ekbo ya kaka eza na mutu moko ta kozala seko ma belle buita ya kotelema jamais moi si soka boti musu ma belle koyaka musu pe ma belle eza na mo problème te moi ça ko isa libele amati sa libele eza na problème moko na bisio mobali na saka choix et comme il passe pas ça ba choix ba mo na habité bozo mi teka vambu ende mobala zo ki bondumba ngo komi na niveau ni yango na niveau ni mais non, net TikTok, et là, je suis TikTok, et la plateforme moko, au ça la comme l'autre fois. Mais on ça a eu soutien à Pamba, na Kaleso à Pamba, a eu Nzembo, a publié. Ce que tant que yo sali bongo, mi bali bazotala. Idée na o déjà zaki a ne ba otala ba ko lukangai. To sa makambo moko bo. Do ba fia balabala bazara peine sous te en téléma. Bango tout ba hier na internet ko peut changer ki bondumba en ligne. Ki bondumba en ligne do ba moderniser ki ndumba. Et na internet ici. Ba mo besoin ba numéro kala to ba bana ndaku bango ndi bana ndaku. Mais lelo bana ndaku bango wana. Ba fi mabele téléma. Koto amelisa mbwa koto amesa ngulu.
C'est important vraiment pour les réseaux sociaux. Tout le monde m'a belle télé. Vraiment. Est-ce que ça n'a pas Vraiment. Est-ce que les éducations malunga bena mutozu na ndaku na pas babotina ye. A ko le blabso m'a belle télé. Dans la surveillance éducation, il y a qui chasse la surveillance et soutien. Ezarate, Cynthia. Les préfets, préfet qui retard, il forme et contrôler de ma professeur tellement qu'on fout à mes athées. Exact. Les balemi na bango holandela te, na holandela ngo sur base. Intérêt dans les aliments, on va bon côté. C'est ça. Donc biso yo tous la conscience. To salara ngele na mokili yango oyo tozali tolenda po tokoyisama na masenge na te. C'est ça. Ozomona ba ope ba osala bongo ba continuer parce que bible lobi ba ope ba osala malamu ba continuer na osala malamu ope osala mabe akoba na osala mabe. Ozomona tangu ba juste ba monaki makambo yo simba lisu te ba kende komona bonzambe pour bakota lisu na profondeur à prière pour baeba qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça. Les alikambo biso Congo il faut tout ça là. C'est ça. Il faut tout le Nzambe. C'est comme ça. Vraiment. Voilà. Tu continues à dédicace pour aussi ça. Bambote na batu nyonso balingaka mwana lemba. Bambote na batu nyonso balingaka mwana ya lemba. Ngana na besoin car ya bino famille ngwanga ya sûr au bosoute na ngai. Ceux qui se retrouver na kati ya famille ngwa sûr c'est ko za moko na ngai. Parce que na bandi ko tanga ba kombo Kelly Chabweya, oh Dimitri Bandendai, oh Patrick Yannick Chimbela. To suka te basé belé mokili mobimba deo mokolo mon ami personnel mokolo moko ba deo ya biso ya Londres ya Paris ya Tongo ya Lemba pe ya Tongo ya Joe salanga bien ndenge kapasha lobi et qui est bien. Vraiment. Merci Jenny, merci d'avoir venu sur la biso bobenga invité na biso bolingo contribuer na mo ba dongie belé da ba mokase wa ya ka awa atortira biso et ça la vraiment bien bobenge ka la police moi code tête Jenny kota wana ngana tsheli moi ça moi 200 moi 300 kota wana et ça la bien pour ba émission na yo et ça la pena que ba morale zonga kasi boutique mbote na yo moyen wapi ba on se balanda biso en tout cas ba mbote na bino merci d'avoir balandi biso bo s'abonner bo partager bo landa pe Jenny na ba TikTok partout to cha numéro au moni le roi moi hésitation comme là et à répondre dans un automatique. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Merci. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo motema leo some bapesa asolo la babie soko kutani na ye kozala desite Katika Pesa na pesa yo nini ye Katika Pesa motema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss Julie est à te valide, yes. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie, y'a Madame Eliane Nito, la patronne, y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa, États-Unis mobimba valida, Yunani Oboya, Madame Katika Pesa motema malamu luta ya Nzambe ya Yoga, Julie est valide.